Maryland, Washington DC. Et voilà, je suis à New York City. Et mon frère Efanzo Fali, tu as 2 concerts d'ici fin de l'année. Et tu te mêles dans des distractions. Il y a des journalistes, des chroniqueurs, il y a musique du Congo, non, il y a politique du Congo. Il faut faire attention, il faut faire noyer. Éviter Babilo Kouana. Bango pour l'intérêt, l'objet va vous postuler. Bazuyo, gardez-fou na bango, ou bouclier na bango. Bango pour na YouTube na bango. Bazui bino neti, bakotisa mbongo na bango. En plein ozo kinde, vous en événement ya munene. Soki yoki toli, oyoki. Soki yoki te, oyoki te. Na ekoloba, na komaki lobby, là na okende sala sport, côté nanga awa, na 83. Et puis voilà. Donc là, na fayi nanga awa, na balabala neti boulevard. Na zo pesa toli, oya koyoka ayoki. Po na moni distraction ekomi kokende ezozonga. Bozonga na derby ya ndule. Bozonga na derby ya ndule. Ekosala bino bien. Ba journaliste wana o Gauthier, o Manix, o ba pro Songolo, ba pro Pakala, ba ocha mama na distraction. Ba ebike ba élection zoya, ba so mema bino na distraction. Faire très attention. Comme na biso za musique. Au moni ba joueur ya Simba, mokonzi ya mboka ya Mbibango. Avant na suka ya match. Na bino ba monsieur congolais toujours dans des bouzoba. Et puis na ba mikolo ba osala ba interview na ba Belgique, ou ba kuta makambo oyo, o Gauthier na nani, Gauthier na nana. Musique ya Congo, on va ko isa ngote. Efanzo, Timba na 1. Timba na 1. Voilà. À bon attendeur, Maryland, Washington DC. Et voilà, je suis à New York City. Et mon frère Efanzo Fali, tu as 2 concerts d'ici fin de l'année. Et tu te mêles dans des distractions. Il y a des journalistes, des chroniqueurs. Il y a musique du Congo, non, il y a politique du Congo. Il faut faire attention, il faut faire noyer. Éviter Babilo Kouana. Bango pour l'intérêt, l'objet va vous postuler. Bazuyo, gardez-fou na bango, ou bouclier na bango. Bango pour na YouTube na bango. Bazui bino neti, bakotisa mbongo na bango. En plein ozo kinde, vous en événement ya munene. Soki yoki toli, oyoki. Soki yoki te, oyoki te. Na ekoloba, na komaki lobby, là na okende sala sport, côté nanga awa, na 83. Et puis voilà. Donc là, na fayi nanga awa, na balabala neti boulevard. Na zo pesa toli, oya koyoka ayoki. Po na moni distraction ekomi kokende ezozonga. Bozonga na derby ya ndule. Bozonga na derby ya ndule. Ekosala bino bien. Ba journaliste wana o Gauthier, o Manix, oyo ba pro Songolo, ba pro Pakala, ba ocha mama na distraction. Ba ebike ba élection zoya, ba so mema bino na distraction. Il faut faire très attention. Comme na biso za musique. Au moni ba joueur ya Simba, mokonzi ya mboka ya Mbibango. Avant na suka ya match. Na bino ba monsieur congolais toujours dans des bouzoba.
Et puis na ba mikolo ba osala ba interview na ba Belgique ou ba kuta makambo oyo o Gauthier na nani Gauthier na nana musique ya Congo o ko isa yango te et Fanzo timba na 1 voilà à bon entendeur Maryland, Washington DC et voilà je suis à New York City. Et mon frère Fanzo, Fali, tu as 2 concerts d'ici fin de l'année. Mais tu te mêles dans des distractions. Il y a des journalistes, des chroniqueurs, il y a musique à Congo, il y a politique à Congo. Il faut faire attention, il faut faire noyer. Éviter Babilo Kouana. Bango pour l'intérêt. Lobi ba postuler bazuyo garde-fou na bango ou bouclier na bango pona ba YouTube na bango bazui bino neti bakotisa mbongo na bango en plein ozo kende uzana événement ya munene soki yoki toli oyoki soko yoki te oyoki te na ekoloba na komaki lobi na okende sala sport côté nanga awa na 83 et puis voilà donc là na vai nanga awa na balabala neti boulevard nazo pesa toli oya koyoka ayoki po na moni distraction ekomi kokende ezozonga bozonga na derby ya ndule bozonga na derby ya ndule ekosala bino bien ba journaliste wana o Gauthier o Manix oyo ba pro Songolo ba pro Pakala ba ocha mama na distraction ba ebike ba élection zoya ba so mema bino na distraction. Il faut faire très attention comme na biso za musique omoni ba joueur ya Simba mokonzi ya mboka ya mbibango avant la souka ya match mais bino ba misé congolais toujours ka dans des bouzoba et puis na ba mikolo ba osala ba interview na ba Belgique ou ba kuta makambo oyo o Gauthier na nani Gauthier na nana musique ya Congo o ko isa yango te et Fanzo timba na 1 voilà à bon entendeur.